Chacun à sa place, s'il vous plaît. Laissez la voie ouverte, s'il vous plaît. Donc il est mort chez lui. Donc on ne peut pas tout dire, mais que le destin soit loué, que Dieu soit loué, parce qu'il faut courir la respecter. Mais il est mort ici. Si on avait vraiment la pensée de respecter les morts, cet homme allait être enterré ici. Mais respectons les hommes, voilà, où on est. Alors, il habitait Rotterdam, connu de tous les Européens. Là, il faut le dire. Parce que limité à Rotterdam, à Hollande, mais il a dépassé les frontières, même la condition aussi. Par rapport, il y a comme producteur, par rapport peut-être il y a un proche à qui n'a pas de il était dans toutes les couches à battre. Et les amis sont là, peut-être sont là. Moi, temps, ils vont témoigner quelques minutes, parce qu'on a des grands tours. Alors, que pouvons dire parce que c'est Dieu qui nous a rassemblés. J'ai une petite exhortation à vous dire, mes chers frères. Si tu as une Bible là électronique, il y a un passage très important qu'on ne peut pas quitter dans le rôle à Batibania. Ce passage, dans la Bible à Moutanga. Na musuni na ukaki pasi kolobaki mutaye voyage fala zonga mena ko zonga su ko référer na nzembo moko frère Patrice aloba ko kende pe ko zonga voyage eza yo mais ko kende okoma ne siko zokende eza makambo momimité eza nde makambo ya mokeli. C'est-à-dire yo sali programme na yo lobi que non akei pona zonga tant na kozonga na kosala bona kozongisa boye d'abord kokoma nano eza volonté nzambe para passer. Et puis en plus il faut que les moutons pas belaki mais qui a belaki tezaki une autre makasi normal que kola na tonga la mukiti sangwani saki bien était inga kaka parce que nazolo ba chaque fois était inga parce que Guy Pablito aza muto ayebani ba yemba na banzembo nde ba yemba batu nyonso et aza producteur au batu nyonso ba yebi aza na famille na ye mwasi na ye bana tout ça mais comment on a liwa kufeli et là moto eza faut interpeller biso akufi azaki bien lali na tongo bamonya zo fungola la chambre te ba yeko beta tout et loko te babuki bakuti sa bunda akufi et ko kufa na ye bakuti ye na position moto banda obundana ya ona zoni ngabande onyoso bozo kazola na biso nanya ngoko za ndeba loba qui que vous soyez quoi que vous en avez bana ku bambongo tout to retenir le mot que to kufa to zaki na ye tangu nano baza ko yemba di pabinto wana vraiment quoi ti na suka nango ndenge comment il faut changer quand quoi oui avec bon parce que azazo de formation tant ceux qui nzamba zo qui était à cause évangéliste amené na mboka ya sol bena bon nani chiwara nani chiwara kufaka maître chiwara kufaka tant maître chiwara kufaka bébé azaki na mabena azaki bona boy te azaki ngala ibina bete fa no ba vérité na miso nzambe na oyo na ibi na bete Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.
na bino balandi ya elengi ya Congo site où ezalaka toujours au top site où elingaka kosela bino toujours makambo ya bien au bosepelaka tout ça bongo je pense que bozomona bien toza na kata morgue ya cinquantenaire to kosala nini to soit ki bongo pasi na monde ya ba producteur monde ba producteur baza bongo na kolela vraiment moninga na bango Guy Papito oyo ayaki na eka bongo vankasi ka ndenge ezalaka mo mesano bayaka kopema na mwa Congo bayaka kotala mboka na bango pe ba famille ayaki bongo akufaki liwa ya briske ekomelaki na se ya pongi vraiment le londe to eko bimisa corps na ye poto ke nango bongo na aéroport aussi ko wapi bakozwa ngo po ba matisango na kati ya avion bongo ekende na mboko bana na ye bazalaka po balobi ke bana basengi fo bakunda papa na bango esika azali kaka ensemble bongo na Nicolas Mokondi waza bongo na sima ya caméra na kati ya chaîne na biso elengi ya Congo chaîne top toujours ça la bino bongo émission na kati ya matanga ngoka ndenge zalaka bokolanda ba reportage na site na biso ka site moko po misusu ya na ngonde loyenge makasi me bana musala te awa nde bokozwa misala bokomona vraiment ba reportage ya malamu merci à suivre ande tolobaki ke Guy Papito azaki producteur abandai ko produire ba film o to benga bongo théâtre azaki ko produire pe musique tout ça bongo na ba moko oya bandai ko sala musala ensemble na bango po to eba nini tikali bango comme bon souvenir pour na bango to pe nini ba garder ya malamu o eza bongo ya ye. Bonjour mama Via. Bonjour Bonio nangola nzambe ça va nzambe ça va sango o esala ki ondengeni bon etouchaki nga en tant qu'être humain muto oyo nzamba keli etouchaki ngai koyoka ke moko kati na ba tambwisi ya musala na biso zongisi bomoi na epa ya nzambe na bon na musuni na yokaki pasi kolobaki mutaye voyage fala zonga mais na ko zonga su ko référer na nzembo moko frère Patrice aloba ko kende pe ko zonga voyage eza ya yo mais ko kende okoma ne siko zokende eza makambo momemite eza nde makambo ya mokeli. C'est-à-dire yo sali programme na yo lobi que non akei pona zonga tant na kozonga na kosala bona kozongisa boye d'abord kokoma nano eza volonté nzambe ayaki akomi et puis asali makambo ko sala na ndinga zongaki na ndinga kanaki ke azonga nzamba azimolimo ne aw nzamba zo lokumu siko toniko yeba ba souvenir nini yo sala ngo pona Papito souvenir eza kaka que azalaki producteur abandai ko tambwisa ko produire ba misala certes que ngana on a sala na été ngana sala ki na été mais tant on a yo ki tant on a yebi kaza producteur donc pour moi aza producteur je me limite par là naza besoin ko yeba te que na sala ki na ye to na sala ki na été non c'est un producteur a travaillé ki na ba collègue nanga donc aza producteur na compatir na bango na yo ki passe poto bungisi mutu moko songolo akokai pe kosunga lobi asunga ki pe pona évolution musala na biso donc nzambe azo molimo na ye et pe manakimia. Merci beaucoup, je t'en prie. Bonjour. Bonio. Oui, bien na Nzambe. Na Nzambe sango oyo tongo yoka kango sala ki ololengeni. Et sala ka pasi sango ya liwa ya moto sake sangote. Ata mutonga za ennemi na osoka kufiro ka pasi. Et puis en plus faut yo ka ki mutonga pa belaki. Mais Guy abelaki te azaki nzoto makasi normal ake kola na tonga la mukiti sangwani saki bien te penza. Vous travaillez mingi trop. Quels sont des bons souvenirs au garde japonais? Pas souvenir à kitoko po ya Guy solo la bien à se karakaka sozo travailler na ye a stressa mututi donc azalaki mutu moko malamu pona biso producteur mo ya bien à travailler na biso azala pe ba musicien mais a automonika biso ba comédien o to landaka baninga makasi me bandeko ba musicien ba yemba ba sala ebo to moni na biso bango te mais biso pe to ko lela ye kaka aza mutu ya batu yango to na dernière demeure na ye nzambe azwaye azwa molimo na ye. Merci beaucoup. Bonjour ma soeur. Anthony Koyeba, vous travaillez à Guy Papito? Oui, on a ça moi film belé. Quels sont des bons souvenirs pour vous? En fait, pas bons souvenirs ça que bon, en fait, na habité pour battu sous moi je parle de moi nazolo bon chaque fois battu le baga malamu mutsu akufi mais to yeko le malamu pétant battu ba na bomo aga mutu on imate producteur d'autres bo tourner on dira zate ngasuka bande ko bananga pasteur Jean-Paul teya penda teya lilobanza battu ba yo donc parti na yo na posa penda édifier battu
et na no mona que moto azo comprendre l'importance à bonzambe bien que oazaki malgré que oazaki liboso mais tant comment comprendre l'importance à bonzambe ndé ngone zaki sengo pona ngai pasteur tonto yeba liwa na e apporter le nini vraiment était inga kaka parce que nazolo ba chaque fois était inga parce que Guy Pablito aza muto ayebani bayemba na banzembo nde bayemba batu nyonso et aza producteur o batu nyonso bayebi aza na famille na ye mwasi na ye bana tout ça mais comme on a liwa akufeli eloko moto eza faut interpeller biso akufi azaki bien lali na tongo ba monya zo fungola chambre te ba yeko beta tout eloko te babuki bakuti sa bunda akufi et ko kufa na ye bakuti na position moto banda obundana ya on a zone ngabande onyaso bozo kazola ndabiso nani yango koza nde baloba qui que vous soyez quoi que vous en avez banda ku bambongo tout to retenir le mot que to kufa et tant to kufa liweza problème te mais après liwa jugement ezali donc tant to kufa wana nyonso to wana ngo etikala donc c'est loko importé za kuluka kimia na batu nyonso parce que to yebi mkoto botamaka to yebi peut-être mukolo bala mukolo somanda ku mukolo soma mutuka peut-être mais mukolo ko kufa yebi ngote omoni papa Guy auti mboka bapaya auti Holanda ye abimi na ndaku na bagage maintenant ndaku na ye moko iboyi ko yibiseke ozonga te ozomona avion asombi bia le retour mais ba yebisi ete ke ozonga lisu te na kit avion ke na colis voilà donc quelqu'un ozala qui na valeur de lo ba oche place mona marchandise tina nzoto ezani racheter le temps car les jours sont mauvais très mauvais so Christ a misongeli na noté tu ba peke liwa et beta na porte so sa tambour ni trompette parce que Jésus de Nazareth ndazam konza pe manabiso toté yama. Bonjour. Oui, bonjour. Vous rappelez combo pour na ba o ba ebi. Bon ba ebi ngate JP Massamba, producteur, opérateur culturel. Que collègue non peut aussi bon kufa sangoa na yo ka kengo ndengeni. En tout cas, ils ont le rôle à kakena matoi parce que tous a gagné même le jeudi. Tous a ramené chaque jour et puis dans l'hôtel na vanda kuna. Donc c'est un ami au dans un numéro no tilelo na ko même pas ko longa numéro na téléphone et puis avec mon ko ya membre de la fondation Tokanisa. Donc ça fait trop mal qu'on perde un ami, un collègue plus que famille. Donc tous a gagné tout est retiré dans mort le 19 octobre à Koufakiala. Trop mal. Mais quand un ami, quels sont les bons souvenirs que vous gardez où il y a des papito? Il est belé. On va expliquer noter il est belé. Surtout le conseil naé. Soit on peut ça au conseil. On a été sur la catholique ça journée mondiale ça sur la terre. Ils ont des mots bien en pasteur de la foi net bien en a donc. Tu vois que ça journée mon côté sur la terre. Ce cas là kin te coûte la. Son appel na kin te coûte la. Te coûte la chaque temps par semaine. Te coûte la table 40 fois. Donc plus qu'un ami. Plus qu'un famille va souvenir les belé surtout va conseiller naé tu dis que Moussa la bino bo produira bon ba musicien ba comédien mais le lot par notre grande surprise tu es kuti bateau ba musicien bo produira bazate tandis que ba imba payer ba nyo surtout jusqu'à état que collègue pour ça la on est pour nous mon yonde bon monde des monde ingratitude hein les monde ingratitude il y a un peu de ba côté va considérable on ba musicien dans le Moussa Ndumba le rosa naé le bakimio ba musicien a juste contrat mon ko pa yembio mais un film boza pendant un contrat n'a été il y a des choses différentes moto musora pession mon oyembié bo oyembié pas musicien yembio sili boza sur la relation intimité zate par rapport à l'artiste comédien en dehors il y a na scène tous en famille dans un moment tous tout le temps na bango attaque filmer la tête tournage la tête tous en famille moi considération mais musicien ça camora pose année bon un peu que vous a montourné pendant un kati beaucoup plus que au-delà de tout comme on a Didier Lacoste à ta musique ça a été mais on a camarade un ami une famille donc par rapport à monsieur donc binomo bossa la constat vous mona biso to etole la o ya biso to gagner même boulot à tiki biso personnel pe moi la membre la sorte comme ça à tiki biso pe un ami un plus que un ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour yaya. Tukuti bino bon vraiment na sango ya mawayagi papito eta ke muto travailler na au sentir ondengeni. Aiza pasi ko perdre producteur donc nazo bakunde na koloba te je manque le mot mais non pesaka courage na famille na surtout biso ba o ya contribuer qui moi un plus na donc tozaka makasi parce que to perdre mutu munene o atiki biso.
perdre mutu munene atiki bino toyebi ke musala na ezaki bo pe ba musicien ba yemba comme wera son toyebi ke yemba ogi papito mais lelo toye atukutika bino ba comédien ba musicien bazate pona bino ezanini. Bon, peut-être va éviter. Comment va éviter tandis que les gars va communiquer par. Mais non, le bandé, ni na minute on a la outil bandade na tiki courante. Peut-être peut bango va éviter to ko condamner bango ka bongote. Peut-être tam susu va éviter tam se sekenda soit bakunda bon. To ko pe sa faute kamba morote. Comprendre donc biso tozana biso parce que azaki papa na biso azaki camarade na biso azaki moko na biso neti ba mi José Mabila mabango yeyo ba Major Zolozolo ba Edo Kauma Edo Kaum papa Edo donc bate belé ba basé belé ba producteur belé donc il pas azaki parmi ba producteur. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonio. Oui, ça va. Quelles sont des bonnes nouvelles? Tu peux pas souvenir de notre canon pour Nagui Papito. Bon, va souvenir, ils ont ébélé. Au moins, ils sont tout le monde dans le bar, mais beaucoup plus ils ont important d'amener Moutaïbi, si c'est vrai, autour du bar, ils ont Guy Papito d'abord, ils ont nos grands frères Nanga, Penza ya quartier, où il y a bien. Donc, va souvenir, même dans le ya Moussala. Notre travail, ils ont ébélé. C'est pas important tant que il y a le bayango. C'est pas important tant que il y a le bango, mais souvenir pendant qu'ils ont ébélé, oh il y a Guy les lois qui biso ba oh sundata biso ba sundata oh tout tikali na yango quoi. Donc c'est ça. Bon sikoyo pona yo ba musicien basala kezala ka ingratitude pourquoi pour basala ki pe batuna quoi azaki pour produire bango banda pe ko pesa bango mbongo ba yemba ye mais lelo to moni jour ya corne ata musicien mongo taza pona bino eza vraiment non au moni eza mutu batuna batu baza ba miyebi eloko ninyo bango basala ka ozomona eloko moko batu ebele ba bosana ka tozaka libanga te tout le monde alekaka lelo yo qui ingratitude oyo batu mususu bakoki kolakisa na dernier hommage ya Guy Papito par rapport ya oyo ya sala pona batu ebele donc bango moka bayebi parce que mutu monta otika l'éternel lelo za Guy Papito akei lobi pe ozana ngota mutu mususu alors biso ba oyo tozaka toujours reconnaissant na nata ya muke wana otuzwaka et pas ya ba producteur na biso le roi ba ya mi José Mabila mazawana donc tozala toujours kozala reconnaissant tulunga vraiment kozala toujours reconnaissant na muke wana tuzwaka mais ba o ba yete bango moko ba yebi pourquoi ba yete biso ba o tozali toyo kabola mawa na famille na biso moko ba artiste oyo ya Guy à sala qui a produire biso lelo pe batu ba reconnaître biso susu à travers et donc tozawa quoi tozali. Merci beaucoup. Bonjour. Naïbi qui osa moko pe parmi ba producteurs quelles sont des bonnes nouvelles des bons souvenirs au tikana pour Nagui Papito. Ah maman Isabelle Guy a petit nanga parler petit nanga tongo penza donc tant on a makambo ba nzunzingo izati ngaza na Paris Guy en Hollande ba petite sœur nangai et puis na ba relation moko intime na mama leki na Yvette Ndombele donc tout le temps na bango na Guy tout le temps na Rotterdam tout le temps tinde makambo payé donc na habité donc les mots me manquent donc souvenir na ba loka suka to landana ki avant to ya Kinshasa ngana yaka samedi Guy yaka mardi jeudi na parler ko luka ngana la gite atiki maloba après ngana ke nga boma na ke matadi na ka suzi bantu abengi nga o Guy akufi bon en tout cas ma souvenir a bien ezebele de ma bezate par Guy le petit mot social donc ezaka passi bon petit mot social monde dynamique to bi ke bo produire ba musicien to bi ke bo produire ba théâtre mais lelo na dernier hommage ya Guy Papito tout le monde ba comédien ba musicien ba ça tandis que ba yemba et mais le roni ne ça la bongo vraiment pas ba musicien
maman on a bien moyen répondre penza ezati na yibité si na monde ngo yebika maman on ezalaka gi azaki muto abatu tout donc ba mise tout ndé ba yemba biso tout biso ba mi José Mabilama ndé ba yemba Guy Pablito leader à Rotterdam do ba yemba biso ebele maintenant au cas moi soki bango ba musicien na part na bango ba sala ba différence wana bon bango na nzambe na bango biso tu na commentaire au salate donc biso tozali parmi les producteurs, nga moko na bango nazali wa major bisali pe no gi azali na Kinshasa bo na tiso sa zongi poto sirema ko ya bon biso profite sali wa biso o tikali to pesi na nzambe donc gi molimo na ipe magana kimia soki lelo gi azaki vivant to bi na ke olobane un mot etake muto zaka na proche olobane lobani na baneka petit na umela parce que mosala kitoko to sala ba banzonjing en collaboration aye to misa ba film ebele do so azalaki na baneka petit nga bon courage umela ki motema malamu kotikate donc voilà donc il y a une petite yangwana. Merci beaucoup. Merci. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Vous êtes sous combo non? Combo langa Moule Kassanda. Moule Kassanda. Moule to biko za ki bon proche à Guy. Quels sont des bons souvenirs au tika nango pour Guy Papito? Bon, en tout cas pour un souvenir à vie au ngala tika nango ezali le bananzambe. Parce que naza moto na 22 ans. C'est-à-dire tout ça qui na yé tant nanu baza koyemba Guy Pablito wana vraiment quoi ti na suka nango ndenge comment il faut changer quand quoi oui avec bon parce que azazo de formation tam soso ki nzamba zo qui était à cause évangéliste amené na mboka oyo a ote ape biso donc bon souvenir au ngala ticket nango eza parole de Dieu parce que a combien de côté ngai aote yanga parce nga azali muto na ozana tout moment na liaka na ye na tambola kana ye na tout moment donc proche ngai vraiment mais toi biki to même ça bandai ko sambela mais balobi ke to ko kabwana na libala mais relation ko tika la que des amis bon to lobel ka moi exemple wana mais ye na ba musicien même si asala ki susu mutu vraiment ya kana bango te mais a espèce ba mbongo ba yembaye bo yebi pe bo liana bango bo tamwana ba poza ki proche na mais lelo na dernier hommage na to zo mona ba ba zate yo ta ki proche to pe muto za ki ko zana trona bango et so sentir en onde. Bon en tout cas ngai nazo sentir le côté parce que Guy Pablito a changé quand il m'a muto ba tunyoso. Tu vois, ils ont la bande de musique profane, ils ont la bande de musique chrétienne, ils ont la évangéliste et pasteur, c'est-à-dire Guy Azaki Moutaba tout. Vous comprenez? Alors, ceux qui bande de musiciens, nous le buana, tikali comme on en a été, na yébité parce que bakuipe goya pour exanano et puis bon on a yébité quand on a le longouté moi na jugé par défaut ça était pourquoi on est longouté bande comme par bon en tout cas bamsusu baya ate bamsusu wala na poto pourquoi vous êtes na poto dès tu viens na biso de la forêt oui ranson magata za na biso longouté mais ça quand même vidéo après ça qui ba mes condoléances na la famille quoi donc quand même eza eloko mo bolingo eza ka te ke muto za na biso tamsu pa ko za muto yebika basa basa mabele tamsu na contrat na quelque part on ne sait jamais na yibite na yoka ki ayaki aza awa bon na yibite tamsu pe akona na pe corps na poto on ne sait jamais donc moi na condamné za te ba obaye to commission nzambe ba obaye te tamsu bata trop près c'est ça tiki bana boni te giati ki bana misatu moi na liboso aza presque 20 ans azana divine azana grâce na Chloé donc atiki 3 filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour René Abia. Oui, bonjour et puis bonjour on très chers internautes surtout Biso partout dans le monde donc on a senti vraiment volonté et amour na bino bozanango envers biso na ndenge bolandi biso vraiment lenge ya Congo awa na morgue à 5 conteneurs donc o apitozali toza lelo nde tozo bimsa corps ya ve na biso Guy Pablito o apiazali grand mécène et puis producteur na kati ya makambu ya théâtre na makambu ya musique biso biso nako rappeler même batu lolenge le roi de la forêt ayemba Guy Pablito ebo kanga mapamba kale tenga yemba ermo le roi oui ranson Guy Pablito na motema langa la ko ke nota le roi ve quadre
Mais babia comment il est pasteur, comment il est déjà évangéliste, bon wa makine, oyembele nzembo na ta muke mutesa bon wa maine. Te donc bongo la mutema donc ezali problème te ezali kaka vie ya sika o wapi mutabongo la mutema mais par là ata kwa kome ko sambela alai toujours na ba frère na ba sœur na e o wapi toujours azali ko partager ba mawa bani na bango mais loko vraiment zo sala vraiment pas c'est vraiment mingi na moni kaka ba artiste et comédien même ba artiste et musicien na moni bango na noteti sikoyo yango moni zo tsa méchant éviter peut-être obaye batendenge nini ba leader na ba patron na bango tout bazat ba bando kelia ba mbongo ba bando liondeni ozo comprendre on ezaki ya kala lelo te ya kala lelo tendeni ti lelo bayaka baliera ba mbongo bazwara yango nde yo moto lobaka donc gratitude o ezali donc na monde oyo na ndenga ko sarana te to alaki na matanga ve na biso PDG Michel Adiluya ozo comprendre kutu matanga Michel Adiluya ata artiste et comédien mota ya ki po balikisaka babiloka bata ba Nigeria ozo comprendre mais Toyota la sigo ya ve na biso nani président Sonia Chomo ata artiste et musicien mo pété yaki to est-ce que koya sigo oyo sigo to moni ba artiste et comédien baye mais ba artiste et musicien vraiment to regretter vraiment na ndenga osarana te to regretter ni tandis que baza batu ba roza pena ba empêchement na bango empêchement mais ya mekano ko kufela ti ata la peso bat baoya bokende bino bolanda mbangu pourquoi bolanda mbangu po bino bo pesa privilège pas na ba musicien. Voilà, merci beaucoup. Ouais, bonjour. Ko pesa sous combo pour na bato ba bosani ba se rappeler. Ah ngai Didier Vango, na je pas doucher kapanga mais na poto benga na monsieur le français. C'est le français le baba français ndeni. Rolo bepto solon ka na français. Ah tu as la matanga. Na matanga. Ouais, tu as la matanga. Vraiment tout d'abord on a nous tous awa na cinquantenaire, et ça le biso passe makasi. Joue na ngai sango oyo. Parce que biso ba artiste et comédien tout ça bien éprouvé. To peut de moko ba producteur ya makasi pe le siso. Ngai na soko occasion okineti et pas na ye na ndeko moi ça qui a dans Kinshasa awa. J'ai le Benga. Donc il n'a pas na résidence. Mais écoutez na papa na papa le qui na a expliqué biso. Expliquer na kufelini. Bon, a expliqué biso que non. Abane ko solana mutu moko na boto ti ba iner. Après koti alali. Ntango azalaki wana ou bien baza solana na téléphone. Non, non solana za musika. Na téléphone. Oui, na téléphone. Après à koti alali. Tant alali ati ba téléphone na charge. Ati pe clé na carte à porte. Ndako ngo za deux chambres. Ba ki matriser mais oya yi mo place là ka aboma ki matriser wana appelé sur au musi soir les anamo makelele. Voilà c'est non papa le qui n'a expliqué biso. Après nango tant alali à partir ba je ne sais pas 2 heures 3 heures mutazo bunda na passe ya liwa. Ba la kisi biso vraiment mo na bina ke mutala kata ya mbetu ndenge penza ibuka na ki na mbetu ndenge déplacer ba yé na tongo ba travailler pe ba yé pour ba quand neza la mon pas to bana bolo bazo zili ala muka 9 mutola mukati ba insister ba beta porte ba bengai rien ay ba yo buka fenêtre tamba taliboye mutaza gère lala sikoyo mutongo wana bande babengana ndi na butu wana numéro na ye wana bengaki ba monaki yango ba bengaki yango bien comment en tout cas wana vraiment ko tola na habité donc mutongo so yebana teti wana na habité sinon ba papa na bango sikueza ke mutana ndem tabomisi. Ah, bon, je ne sais pas, Nandimi pété. Merci beaucoup. Papa Koba. Ah, bonjour maman. Tout le monde dit bongo yo na matanga de papito. Quels sont des souvenirs au tika non poney? Ouais, azali politeur, azali mutu mo pe abana obenga biso bana tourner ba film na ye, souci to za na kaka politeur akei quoi. Donc eza passé na mawa. Azali mutu mo azali na bato quoi. Abana obenga biso, nyo so benga biso, to tourner pe ba pièce na ye. Alors, liwe zanzela mutu nyo so. Donc moi to bezate za nzela mutu nyo so, mais za mawa. Yo tourné combien de films? En tout cas ba film moi mingi na oye ba penate ba film za moi mais on peut biso to za banzonzi ngi za ibani pa na biso biso to bani banzonzi. Donc na tourné moi ba film. Papa Koba to ebike mutu so akufi bato balobaka bolamu na ye mais na posa pe olobata mo défaut na mo kazaki no mabene moko bo banda komona gi papito za mpo na bika ke donc so mutu akufi za rake azaki mutu malamu mutu azaki mabe ba koloba mabe na ye so mutu azaki malamu za mabe oh ezaka te ya sol bena
Ah, bon nani chiwara nani chiwara kufaka. Maître chiwara kufaka. Tant maître chiwara kufaka bébé azaki na mabene azaki bona boy. Te azaki ngala ibina bete afano ba vérité na miso nzambe na oyo na ibi na bete. Ebi Guy Papito na mabete. Na bete. So za mabene na ibite mais na ibi na bete. Guy Papito atiki mwasi atiki bana lobana bango nini? Wana pisika ba mes condoléances eza vie nzamba sali moto abotama pe akufa. Eza moto na nzaya na eza vie dona albanini. Na pisika mawa mes condoléances na famille na yenesto. Papa ko ba to sali moi constamment bo na habité ce qui ngara na sali constant mais eza ma constant to sali ba jeune presque ba journaliste na nyonso. Pour nani ce qui ba to beaucoup fait ba kota musique ba comédie bolanda bango mais ce qui kota comédie beaucoup fait c'est rare pour moi la musicien kolanda bino puis en plus le producteur a couffé ba musicien pe ba yemba ye mais tout le monde à mon côté pour nani ça la mabo to ba te makambo wana ce que ça va ande pour nani biso to ba artiste to banga muté biso nyoso to za ba artiste to botami to za ba artiste to sali musalo neti ngasa déjà 37 ans na musala théâtre alors donc nakolinga te na sa so ndenge nini donc ezali mutu na ndenge ne to zaki na pauvre Marie Missam azozanga te bembe nyoso ba comédien abana ozanga te monika nyoso sa chaque fois azali donc azozanga te moni matanga na ndenge zalaka bato ebaka ebele balela po azaki mutu malamu ezala mo problème te ezala nzela mutu nyoso to oya yaka malamu oya yaka pete malamu na ye. Merci beaucoup. OK, merci. Kili Odia, Wakabase, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours ma frère Legacy. Tout ça pour les bisous sur la organisation. On a beaucoup de abonnés, et on fait pour la bisous artiste. Les amis, ils m'ont pour la bisous, vous avez la bisous, la colonisation. On m'a ramené ce bandarana. Wani. Ka koko ka tous à la wana utunganga ngapena tongani seke tongana alebisu ba ibanzele ba jona lobby Wakabase il est important la colonisation ouais Wakabase Wakabase Lido VIP Wakabase Vanessa Maloba Pesaka Fecharo E Fecharo Ningisa Fecharo E Fecharo Ale Simbaka Fecharo E Fecharo Vamos dançar na traje Vamos dançar no rabo Berton Tibala Atomanga Na pena tomaye Seke totongana Ale bisou On toujours continuer car bon vraiment hein quand tu baki que tu sais la bino d'interview même la matanga oyo ya Guy Papito tu za bon vraiment na chauffeur né to yeba parce que ndenge ni bonjour maman yo za ki nani pas Guy Papito peut-être ngana no blokuta non nga za pena chauffeur personnel ya Guy Papito leader Rotterdam venangai na za pena chauffeur na ye zaki chauffeur na liwa na zaki ndeni tant que moto bozala ki ne bon pour nga liwa vie oyo ezo comme ça jusqu'à maintenant parce que aza vie oyo akufa le vendredi mais le jeudi to tambola na avion to dipe aéroport to zipe muninga le mo awutaki poto to yambie to tike na lemba biso pe to zo na poko na pe to zonga pana ye mais lobi na tongo na yango ya vendredi to ya beba bisanga ke ve adaye nga utu na leka lopangu na ye mpanga pe na ngana ngiringi wana mais bon baza makanzanga za na mokoto na ye courage okota lopango zala te na leka na kepa ba changer mo baza na kwa sosa wana na timina bango ti oza directeur na biso muleka sanda muta benga oza wapi boza na vinga bisenga vetenga kwa sosa awa pa ba changer yaka na mbango abisengelo te na kimbango ti na ki nakuta na directeur na biso muleka sanda sikoyo toyebi ke Guy Papito azaka bona ba musicien to mona ela ba musicien to mona ela ba comédien mais to mona nga ba comédien et là on esali ke ba musicien bazala te non pour le moi na koloba monde oyo to za ba ingrate so to za ba ingrat et simbate pourquoi yoka si ke le roi muto ya kufio sele ingratitude le be po kufa ba to so pe ingrat Guy Papito na otanga ba kombo ya ba musicien ya biso ya mboka Congo te mais il y a d'autres personnes ba yemba ba Guy Papito mais on a ouais rançon directement pour moi je n'ai pas autant comme Moutouti mais tant ba sali testo to tini message mais il y a un porte-parole naïe azo zongi la bisoke mes condoléances c'est que ba moi qui message oui bindeni ke porte-parole mtatindaki mes parce que j'ai naza le message wana bon y bindeni ke za porte-parole naza le message maman toza numéro ya porte-parole en yangwana et ça les passe c'est que monde
yaya faut qu'on investit na place ko senga ke lobo buka ndeka ba mama bilanga balobaka ke nazoboka graine na place na olona elobi ke bima to butolona to boka place to kolona lobi koyo olona wapi ngai pour le moment je ne sais pas na bolingo ba comédie ba l'artiste bazaka ba artiste peintre pas artiste mais le ba comédie ba l'artiste biso bolingo pour moi comédie to ya yo za producteur o nyonso za producteur boza boyebi pe Guy Pablinto ngala zanga simple mutu moko simple mais bino boza ba producteur boye ba place bolona parce que lobby lelo eza egi le pe koza yo parce que yo producteur ton binsambo on pona ba tu moko boye bazo zongchelo te ata baye ba pesa ba gimbongo te mais présence mutu azape na makamnet atiki ta musu ba faire na ro sala parce que na mon il y a beaucoup de gens ben le pe ba ti ba faire na bango ba papa koba ba exipe changa est-ce que papa koba to itila roza comme na ro sala mais tant du temps là les 40 temps 1 heure du temps 2 heures 3 heures du temps so est-ce que via X et là c'est que faisait pas nano pas ya nano ya Guy Pablin to ya papa ko bezara pas Guy non total la parce que on babi baye les vrais amis to les vrais frères tant makambo ezalaka siko ba frère na biso to kanisa baza ba frère na biso baza ba frère na biso balia mambongo na yembe bamona ni wa wanga na yango ezaka mokili Voilà, attends, on doit bombe. Maman, on a quoi ne? Si le temps a fait ça monter, boyembe par rapport à quoi? Soit a fait ça monter, boyembe par rapport à quoi? Ngana yeka bindet ngane na zabona zala ngane lokoto, boyembe par rapport à quoi? Merci beaucoup. Merci maman, que Dieu te bénisse. Chacun sa place, s'il vous plaît. Chacun sa place, s'il vous plaît. Chacun sa place, s'il vous plaît, maman. Chacun sa place, papa, s'il vous plaît. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Chacun de nous passera pour saluer le corps, mais en ordre. D'abord, asseyez-vous chacun à sa place, s'il vous plaît. Laissez la voie ouverte, s'il vous plaît. Ouverte. tozwaki ntango molai ya kofanda na ye na sangolu na yo e tata osepelaki na ngoma oyo kaka kotika biso kosambola nge eza nzambe bongo lokola moto ya mbongo mpe moto azwa nyonso na mokili oyo apambolamaki na kombo ya Salomo. Un jour a réfléchi de cette manière en disant dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 dans verset 2 que j'ai trouvé encore plus heureux les morts qui sont encore morts que les vivants qui sont encore vivants. Père, j'aimerais que c'est comme ça m'attend et que ça biso maïle, que ce soit que nous prenons et chacun de nous a comme ça marche naïe.
Lorsque notre frère a quitté l'Europe pour venir ici, il n'a pensé à Zonga. Mais attendant qu'on aille, il n'a pas qui était que Zonga les sous-soutenir. Donc, nous sommes au centre pour recommander entre tes mains. Père, il y a des choses qui sont au Salama, comme on a c'est l'aéroport. Pour matakokita libota nyonso eza l'étranger bazozela nzoto oyo mpona kokabola mawa tata basimama entre tes sentiments jusqu'à ce que notre frère azongaka na dernier demeure na ye ye tata tika misala nyonso ayasala ya malamu liboso na nde défendre na nkombo na yesu masiya ya nazareth oaza notre seul unique sauveur nde tosambelaki boye mpe na kondima tolobi amen. Des cousins, des tantes, des tontons, on a ébélé en Europe, en Afrique du Sud, même sur Congo. Baza vraiment élevé. Mais tant nous presque devant ça, mais il était vraiment homme parmi les hommes. Je peux dire qu'il a passé une carrière au Yoba, union, ami proche Baïbi. Il fut vraiment un combattant. Il a combattu dans sa vie jusqu'à cet âge. C'est la preuve que, à quand même, les Mouatik n'a pas marié, il y a Maman Kadi, laissant derrière elle 3 filles, tous nés en Europe. Il a vécu 27 ans en Europe. Donc, il connaissait l'Europe. Là, en Europe, il n'y a pas de commentaire parce que il était aimé parmi les aimés. C'est quelqu'un qui aidait. Je ne peux pas faire un témoignage, mais là, c'est la plus fine, il y a des bonnes visions. Mort ici, le 19 octobre, dans sa résidence propre. Donc, on pourrait dire que Guy Pablito a couffé arme à la main. Arme à la main, pourquoi? Parce qu'il était en plein service. Puis, a couffé na terrain na yemoko à Somba, puis à Tongana Mogola. Donc il est mort chez lui. Donc, on ne peut pas tout dire, mais que le destin soit loué, que Dieu soit loué, parce qu'il faut courir la rapatrie. Mais il est mort ici. Si on avait vraiment la pensée de respecter le corps, cet homme allait être enterré ici. Mais respectons les hommes, voilà, où on est. Alors, il habitait Rotterdam, connu de tous les Européens. Là, il faut le dire. Il se limitait qu'à Rotterdam, en Hollande, mais il a dépassé les frontières, même le continent. Par rapport, il y a Moussala comme producteur, par rapport peut-être qu'il y a un proche à qui n'a pas été il était dans toutes les couches à Bakou. Et les amis sont là, peut-être sont en moins de temps, ils vont témoigner quelques minutes, parce qu'on a des grands groupes. Alors, que pouvons dire parce que c'est Dieu qui nous a rassemblés ici. J'ai une petite exhortation à vous dire, mes chers frères. Si tu as une Bible électronique, on doit juger, il y a un passage très important qu'on ne peut pas quitter dans le rôle à Banyama. Ce passage, nous avons la Bible en Rotanga. Donc, l'armée à Banogo à Poto, c'est un grand monsieur, quelqu'un à respecter. La Oumeli na Poto, ensemble, c'est la première fois la vie dans l'Anamon. En profit, on a déjà ça. Patrier na Poto. Voilà les preuves que Azalaki est un grand. Alors, sujet Zara qui Ndeko Akoufi, moi qui vous parle, voyage Nazaki organisé par Guy. Donc c'était lui qui m'a dit non, man, Yaka, parce qu'il y a une zone pour ça, les Camerounais on est ensemble. Bien là, je l'ai acheté chez lui à la maison. Donc, tant qu'on a eu le petit frère dans ma Akoufi, ça a passé. Mais pour les a importé Zara qui ça chemin la besoin nyonso je suis venu à prier mon frère moi asali awa les to bota bakande to kufa donc nzamba sur la besoin de tout ça awa tu baraki un jour to kufa nzamba prendre biso comment compter nos jours quoi un jour on mourra tous donc tout bon maman déjà preuve que frère na biso en bonne santé avec une bien trop sur la très bien à tiki biso le on va ya voilà nous dans notre frère c'est pas tout comme aux autres on a ça le ça la chambre. On a aussi la belle femme à faire tout ça. On a des gens qui sont montés. On a fait le mine. C'est que j'ai aimé les acquis ceux qui agent dans le tournage. Les acquis c'est le soga parce que on a pas sauté à Batouba quand le banzam est partout. On a pas posé à Batouba banzam. Si il arrive dans le tournage, les acquis donc pour la piste sur le banzam ça y est. On a combat d'artistes autour de ça. On a pas bangaba on a su tenter. C'est un comédien, nous avons conseillé dans la contribution à une évangélisation parce que nous sommes des éducateurs. C'est un peu ça, après la mort, ce sont que nos œuvres l'évangélisation dans le théâtre. Amen. Merci.
Quand je dis papa nourrir, donc s'il vous plaît, il ne faut pas toucher le corps parce qu'il y a la sécurité qui est là. Merci pour les obédients. bofungola bango balekaka bolekisa bango balekaka bokangaka nzela te Les gens qui sont dans la salle, s'il vous plaît. yango nabi babaluki bakili te nabi babaluki no moto akonaza tolingaki yoske bato na famille ya mama so ezali ka mama besti bolekisa bango mama kongola nzela papa malembe suivi na bakomi connaissance à Kinshasa. Ça c'est vous là. Ah mais là je parle de tous les artistes. Ils sont là. Ça là vraiment un ordre. Ils sont pressés par le temps. Les amis de Kinshasa, tous les sympathisants, Avancez s'il vous plaît.
oui vraiment bande condé katoloba na bino ke tozana pour lancer la bino musala tina suka. Je pense que pour moni tozaki na morgue totali tosali musala vraiment ensemble vraiment na kati ya site na biso elenge ya Congo et bongo corps to moni ndenge basokoli corps bo moni ndenge ba comédien baleli bo moni ndenge famille baleli esikoyo yaki ye wana bazokene na aéroport malembe kuna na aéroport et bongo ba meme esiko wapi bana na bazali esiko wapi famille na ezali. Courage à tout le monde, toutes les familles o babungisi moko na bango pona biso lelo tosuki na bino awa. Bye. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.